Ça 50 000. Ne montable au Kanaki. Non, on va la manger. Bape so combien? Bape so mbongo. Ça 50 000 hein. De aujourd'hui ici en haut. Papa, bon, bien on est bossé combien de semaines ou bien combien de mois? Ça peut nous jouer. Après au salle prière na yo bor na yo limwe hein kasi eza te ezomona te yanga yango dessiné mais wana ngai te nazolobaka yango sikoyo eza tolingi bor wana soki bapesi yo mbongo ekozonga yaya bon ngana na mbongo awo Zambe na boya olatike mo vandina bo santu Ozinga bina mangelo bakoyemela kayoto pe papa Mbote balandi MDG TV mafuta sike zalinga wa bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge to mesana ko ya ko pesa toli pe ko pesa bino basango bandeko lisolo za ya mawa pe ya pasi nakozala molai te tokotiela bino bilili ya mwana mwasi moko bandeko mwana ana komona ye aza mineur mwana oyo aza mokie ya mwana mokie bandeko conjoncture mboka toyebi les enfants se livrent à la prostitution nga esi ekomela na koti YouTube namoni mwana mwa mokie 9-10 ans libele te sima te aza mokie boyebi bana Afrique nde bakolela plus ou moins 3 ans passés hein micro balade ezotambola bayeba tunie ya osani alobi na yo luka mbongo bande mwana anazangisanga kimia mwana anazangisanga kimia na kokate na banda komitu na Seigneur quand un homme arrive mwana asala ndenge nini et mobali yango non les hommes sont méchants hein? Les hommes sont méchants les amis awa il s'agit à jeune fille oboko mona mwana wa moke aza mineur bien kasi abota parce que lelo na Congo mbala ba 13 bazo bazemie mwana oyo bae kozwa ye kaka ndenge ezalaka baluwaka bandumba bazwiye pendant 1 semaine par un homme bando bolimbisa un moment il faut loba mamutali kezali pour ba réaliser gravité nango ndeko mobali oyo bon comme mwana mutaza aza au fait tellement mukile ya motema mabe ba filmer kaka la petite fille na place ba filmer na les messieurs ozo ki système à moi c'est kobo na bible ba na moi ça salaki kobo ba bambe mabanga mais mobalo asalaki kobo na ye azalaki te moi si on fallait ba bomaye mais mobali ba kimisi donc normalement muto a coupable c'est le monsieur parce que moi on a déjà mineur ya liboso Yami Bale a eu moi pendant 1 semaine s'il vous plaît. À l'allier pendant 1 semaine. Bayokanaki, ça 50 000 francs congolais. Ça 50 000 francs congolais, c'est à peu près 70 $. 70 à 75 $, pas plus. Pendant 1 semaine. Ah, Nzambelangai. Mwana mutu. Asakani na mwana batu. Alali mwana batu pendant 1 semaine. Et na suka nango atiki e bredui donc maboko pamba boko pese mbongo et la petite ana ba gris mwana na bilo a moto abi mais attends bo saka nanga boité non seulement ça ba torturer ye parce que solo ba ke ba betie ba tonga mai c'est pas possible ba injecter ba mai ndinga zawana atinda ki sope ba neve na yeso pe biloko nini yango ba beta mwana batu ba torturer ye ba injecter soki ba mai na ba seringue na éviter pourquoi ezanene ba poison pourquoi ils ont fait ça ba liba boma mwana batu en fait c'est compliqué et mwana wana na kanda wana na ba gris na ye na ba kisi azanango alimwise biloko mibali. Mais les messieurs n'enga zawana ata so bazongisele ba biloko wana il faut aluka nzambe parce que aza sous normalité
Kebate après kozongisele ba biloko wana peut-être après quelque temps muso pa okufa na ye parce que ko limusa ba biloko nzoto eza ba benga ngoni eza ba numéro apamba te ko limusa biloko nzoto ya ba numéro mikete ya ba numéro likolo ya kosakana nango kutu te ya GT botuna bato basala makambo compliqué auto na olobo bakoyebisa bino donc mwana wana alimusie biloko ya mibali toboto tanga wana kombo sino ya scandaliser alimusie biloko ya mibali yango alobi ke mbongo na ye se mbongo na ye alobi so bapesi ye mbongo na ye akozongisa biloko ya mibali so bapesi ye te ezonga te batuni ye sikoyo pendant tout ce temps biloko nzoto eza te mbongo mpe ezokoka te danger eza te bongo so mutu mosusu alobi bisika atyango mutu akomona te mutu mpa kozwa te ekozonga nango sans problème condition kaka moko mbongo na ye se mboka mon pays va mal oulala que le Seigneur nous vienne en aide bandeko nyonso pasi eza na Congo nyonso pasi na mboka so pasi eza na Congo te me makambo oyo eza te nayebi te naozanga mayele naozanga makasi nazozanga maloba bandeko na ngai mpona shite naotiela bino image ya mwana oyo ntango nayaka mpona beta bimbela par rapport à vie sociale à Congo surtout kosenga na badiaspora c'est vrai vi na poto ya pasi mosala ya pasi mais mutu oyo ana poto azanga ya kolia te ya kolata te mutu oyo ana poto akozanga ata mwa 20 te ata mwa 30 te ya kosunga mutu bandeko biso nyonso ana poto tokokemba mpe kana baréalité ya poto yango mais nous aidons les gens avec le peu que le Seigneur nous donne bandeko nanga je vous en supplie tala soko zui ata olongoli 5 to 10 personnes na pasi to na chômage ndimela ngai o diminuer difficulté na mboka wana omoni mwana neti mwano so lelo bolukele ta muso elo mo akosala bopesi ata fond moko ya $200 to ya $100 ezo dépendre akosala quelque chose à se retrouver des fois bazala na bango trop exigeante tomonaka bamama misu na bawenzi wana teka mwa ndunda na ye fond na ye otuna boye $30 mususu okotuna boye ta musuku tu moins de ça mais abokola bana na ndaku alesaka bango afutaka ndako bandeko na ngai soki bokoki ata koya en aide ya bato en difficulté na bamboka wana eozalelo mwa malamu bondimela ngai c'est vrai avant nalobela oyo nani naloba c'est vrai ezali devoir ya gouvernement mais tant que yo oza na makoki ya kosunga ozosunga te ndimela nga osala mabe toyebi Afrique toyebi mboka na ndenge ezali bato baya na bokonzi bayande mpo bango bazwa na bafamille na bango ils s'en fout ya petit peuple et soki yo mpo olobi ke tali yo te tali gouvernement yaya omona makambo amoki ezala kotikala komona to tikala koyoka te ndeko na ngai yo kutana libaka kolanda video soki osali eloko te wana possibilité ya kosala yango ndimela ngai un jour nzambe akotuna yo otelema na esambiselo bakotuna yo oyokaka mbela ya babola ya bato ya pasi qu'est-ce que tu avais fait so osala eloko te crois-moi ekokondane yo so kotangi bible omona yango yesu alobi na mokolo ya suka na otelema na tie bampate na droite bataba na gauche na okabola alobi na mokolo ya suka na koreprime bato non pas mpo basala bikobo non pas mpo babomaki to bayibaki mais kaka mpo bazalaki baégoïste na otuna bango nazali na pasi bosunganga te nazali na maladi boya kotalanga te na prison boya kotalanga te aloba na banani aloba na bato bazalaka na makoki me basungaka bato te mon frère ma sœur égoïsme ekotoli felo soko tangi bible omona mamuna oloba na yo égoïsme kozanga kokaba kozanga kopesa ekotoli felo tu gagnes quelque chose mais yo pesa te parce que muna muto ana vie na ye problème te mais le fait ka yo kaka bambelo to betaka et puis omona pe bato nde ba omona pasi na mboka wana mais tu ne fais rien ndimela ngai mukolo musu nzamba oya otuna yo et yeba ke yo po sungaka et kenda apamba te le Seigneur va te récompenser nous autres bandeko to témoignage ya ba misala oyo
on lasse pas Yarosala Bolamo. Pourquoi? Parce que tu comment est-ce que le Seigneur nous les rend. Moi qui vous parle, ni t'étais pour une œuvre charitable ou peut-être je ne serais pas en vie. Combien de fois nous avons passé à Bundelanga bitumba pas longolanga ne tumbelo. Ya molili o balinga ba bomangai. Car à cause ya motema auto zala nango o ya kusunga bato bana ba difficulté. Bandeko, eza mawa eza pas simboke zo kende. Soki osali quelque chose te muto ya osanga na place no azate. Message on a peso yangwana bolanda bilili ya mwana oyo ndenge baza ko poser ba question na ndenge azo répondre. Et sali pasi. Quant à moi na moni bino mbala sima na prochain numéro maintenant au senga s'il vous plaît partagez. Et muto oyo ko tindela ta mususu akosimba mana motema na ye pa ko poser acte. Biso tosunga bato. So monique yo ko sala ngote, tu peux nous envoyer ton argent. Mon numéro est la benga mbongo et comment et puis au monde na musalo to saleli yango. To komi na fin année chaque décembre to kita to sala descente na ba orphelinat na homme de veillard ko ke sunga bato pasi. So kanisi bango ne fisque avec un petit rien. Nzama ozanga to kanisela yo. C'était ça au fait. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Le Seigneur vous fera du bien. Tout le monde a une balasika. Tolani Bilili, merci. Combien? Ça, c'est 50 000. Ne monta bokanaki. Non, on va la manger. Va payer combien? Va payer bongo. Ça, 50 000. De aujourd'hui, ici, en haut. Papa, bon, bien, on est bossé combien de semaines ou bien combien de mois? Ça peut nous jouer. Après, au salle prière, na yo, bor na yo, limoi. Hein? Kasi eza te ezomona te yanga yango dessiné mais wana ngai te nazoloba yango sikoyo eza tolingi boro wana soki bapesi yo mbongo ekozonga yaya bon ngana na mbongo awa yo nalingi ke boro wana ezonga do esimaka na mboko na yo ye garçon azali bakonzi boyoki deja te C'est que ceux qui va baisser un bon. Yo assire que ceux de pèse un bon. Borone kozonga. Au salaire moi j'ai mon bobo bien quelque part. Hein? Bondengo bombi wana une fois sous bato muswa misu mine ba moni balongoli yango. Mbongo wana ekosuki lo ndeni l'état sala yo nini? Na sa mabele ou bien na makasa wana yo oza nango donc soka mbongo emonani mbala moko bon opesi biso combien de temps bosoki mbongo ekoki te tosali 2 jours toluka mbongo epa na yo ekozala mabe te obota oza ekolo nini lokele à côté nini ok merci maman oza gentil de répondre ezalaki faute ya mobali ya koluka yo adobe yo une semaine boyokanaki 150 mpo apesa abengi bandeko na ye batu bayo mai na yango kanani esali sikoyo bolalaki na ye te me olongoli par esprit tant il y a un côté là, bon resate. Bon, hein? Combien? Ça, c'est 50 000. Ne monta bokanaki. Non, on va la manger. Va payer combien? Va payer bongo. Ça, 50 000. De aujourd'hui, ici, en haut. Papa, bon, bien, on est bossé combien de semaines ou bien combien de mois? Ça peut nous jouer. Ok,
Après osala prière na yo bor na ye elimwe kasi eza te ezomonana te yanga yango edesine me ngai te nazolobaka yango sikone eza tolingi boro wana soki bapesi yo mbongo ekozonga yaya bon nga na mbongo awa yo nalingi ke boro wana ezonga do esima kaka na mboko na yo ye garçon azali bakonzi boyoki deja te soki bapesi yo mbongo yo asire ke so topesi yo mbongo boro wana ekozonga osalaki mwa je mo bobombi en quelque part ndenge oyo bombi wana une fois su bato mosusu ya misu mine bamoni balongoli yango mbongo wana ekosukela yo ndeni leta asala yo nini na sa mabele obie na makasa wana yo oza nango donc soka mbongo emonani mbala moko bon opesi biso combien du temps bosoki mbongo ekoki te tosali 2 jours toluka mbongo epa na yo ekozala mabe te obota oza ekolo nini lokele akote nini ok merci mama oza gentil de répondre ezalaki faute ya mobali ya koluka yo adobe yo une semaine boyokanaki 150 mpo apesa abengi bandeko na ye baci bayo mai na yango kanani esali sikoyo bolalaki na ye te me olongoli yango par esprit ntango ya ye kotala boreza te bongo Zambe na nguya olatike mo vanzina bo santu Ozinga